Salinga mawana pas Simon Mken. Nako bana mutuna. Comment yolo ba groupe eza tranquille alors que bino bo vivre na art na bino. Bozo betate. Bana bo bandaki ko répéter. Bana bonde ko annoncer disque mais yozo ba groupe eza tranquille. Eza kana nenga wenge kaka bunda pone koloto. Yomo na kati na yo moko ozana kaza ya olela. Ko vivre biga te faut betara beta. Tout monde peut avancer bébé azo beta beta mba oza pelo roté. This is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raf Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raf Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi. Raf Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo Congo kande le ba wata mais pas na tikoyo ba tout bangini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindo. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tous na Boston on Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Quoi de neuf. Nous avons pour vous des invités, des personnages avec qui nous parlons de tout et de rien pratiquement. Nous papotons pendant une bonne demi-heure. Tozali na République démocratique du Congo, na centre et Afrique, et puis précisément na capitale Kinshasa. À la commune, il y a Kansavubu, l'un des jeunes, il y a commune, il y a Oyo. Il évolue dans un groupe où ça fait un bon moment. Balance qui au plus na bango, il y a moi tant moulaï. Il y a marqué qui départ son empreinte et na moi intervention na qui mais d'ici peu, je vois d'ici 1 ou 2 mois. Sur le marché, album Nabango, raison pour laquelle nous sommes venus pour le rencontrer personnellement et puis nous entretenir avec lui. Il est mort au ça va précision, il est mort au ça va quelques détails où ils ont échappé biso de manière à ce que Bino soit suffisamment informé. Vous avez des détails par rapport à programme Nabango. Lui il évolue au sein du groupe de l'artiste JDT Moulopou. Tosana Awa, Zali juste à côté Nabiso, Tosololanaye, Topesana. Après ça message naïe après ça communication concernant leur orchestre et puis évidemment leur leader quoi. Tous en awa tout solo là tout partager naïe et puis vous comprendre de quoi s'agit-il exactement. Je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, nous entrons dans tout de suite que l'un des artistes il y a groupe il y a acteur à film JDT Molo pour dire vraiment pas Popi. Tel père, tel fils, le Tozana, Nekonabiso Dinara, Mote Dinara, Boni Yomoro et puis Boni Santé à Groupe Nabil. Ouais, ça va bien, Berger, Mote Nabato, Tubarotala Bisso, au nom de mon boss qui est JDT Monopole Roi Marquis. Motoki Balangol, ma gang qui a fini, mais pas Popi, arrêta jamais. Donc, Pepele, mouvé tranquille, tout bosser, tout travailler quoi. Tu vas mission bien. Première question, on a tenu le big groupe et là, tranquille, Bonaboué. Et Salinga, on a pas Simon Mken. Nako Bona Mutuna. Comment yolo ba groupe eza tranquille alors que bino bo vivre na art na bino bozo betate bana bo bandaki ko répéter bana bonde ko annoncer disque mais yozo ba groupe eza tranquille eza kana nenga wenge kaka bunda pone koloto yomo na kati na yo moko ozana kaza ya olela ko vivre biga te faut betara beta tout monde peut avancer bébé azo beta beta mba oza pelo roté donc cela veut dire parce que betaki avant boss ne soit keneto betaki donc habite à voyage nezaki à que ça la finalisation à l'album. Akika a été pour faire un poteau. À part ça, ça peut sur résident en Belgique. Donc, voyage il y a 2 buts principaux. Akika d'abord pour l'album, puis pour la famille, père des familles. Donc c'est ça quoi. Bisous, tu es tranquille, tu travailles. Et le but a été photo betara chaque jour. Les ozala, les habiletés ozala, bozo bo rappeler batonabi. Non, yozo beta te bon bo vivre. Non, bien sûr que oui. Tu faut betara na vie. Non, na boy maman betara, na big photo betara mais repos peut faire ça là. Repos il y a combien de mois? Repos non, ça les repos bamboula te. Non, biso bamboula te, on marqué à quel poto na 9e mois, à quel poto le mois d'octobre si je me trompe pas.
donc akeka pour la finalisation de l'album donc akei pour la musala tant l'album est bima ozane dispo na kin to voyager to voyagera to beta ba conseil de betara et ça akeke pour la musala donc continue na wezanga kufa pour Nicolo kufa bien papa te za pour la kufa bien te za pour la kufa bien te za akeke pour la musala tant musala ezala esili nango mais to comment beta banzembo ti tant sili côté bima to comment ko beta pamba to voyager to kei to ye to beti ba soirée tout na kada kin ba to bele banda ko beta peut-être ce que biso ce qu'on a mis tout ça la finalisation de l'album te permet parce que beta ba concert et belé parce que tu as na molekinzela na eluka makam des albums talent sur le marché alors tu beti ba concert trop ya ba des disques wana ba tu vas savourer des albums na trop alors ba tu comme si on a posa ba yo ka pesu ba ancien démon ba yo ka ba couloir de la mort ba yo ka ba condamné ok vite en besoin ne ba la France ba comme si ko posa ba yo ka ndé ya mwana yo zonga na identité nano avant que to kobana identité ya ngai il se demande mais c'est qui ce gars là il parle un peu trop mais il sort d'où il vient d'où comme ça yo mo bana ko mi identifier nanu yo mo na nenga identité et puis ozongo deni ne loko na pose sko ye yonde apoto zonga na biso non c'est bien moi de Dinara le ministre d'ambiance il y a pas toi que moi mais c'est Sili Koti non bomonanga zoba tendenge nazolela ya bogae l'amour ekangi sénateur ministre président ekangima boke yaniki mortel bienvenu bianco oseko ya Jackie bolela ya zonga micho pati mayemba micho bengelanga mama leki yenda remplaça mama nakamwa te ponga na zangi micho bolingwa ngwesili valere ekumbi ngambuka malere micho ezobomanga ndenge sali yanga motema okobomanga bolingwa eza silikoti kolemba te kosote noki tikukanga yo ndenge kangi yanga motema na susi ndenge zingi yanga molimo na leli o berger Dinara na pesi ona nous merci na compte bandero valandi je crois ba msusu so ba ye yonde o ba peut-être ba mona clip te o ba monisco ba comprendre que yonde moto de na place wana moi morceau on a vu que ça les plaisir na Popol Mopasula ami frère et confort en même temps depuis Paris bien de bonnes choses à toi et puis à mon jeune frère Gary ba mote na yo na madame en tout cas jeune frère Kobara Abongo yango na déjà dans les bons donc Kobara Abongo quoi mais Dinara timbre vocal kitoko chant bayoki parce que beaucoup fera pour Nicole wana ezali nini ezaka moi faut soutenir pourquoi affronter ba groupe mususu pe peut-être ba groupe ça magipe ba to moni pe ba zupe vitesse age par rapport na bino botambola parce que yo moi tu te dis quoi moi faut sona ka ndobi to bundanga nana ni na roi marquis to revendre pe bozolinga pe bon to beta na na kemba sou bien apuna na pombo jeunesse c'est bêta sérieusement donc bien sûr que oui jeunesse c'est bêta mais c'est bêta on a la jeunesse à monti on a de un d'abord je suis d'abord moine au moni biso na ba moine to na ndenge moi façon de vivre so mo to za nango hein Gary Nzingo le sikaza na Paris na PC ba mote belé donc biso na ndenge so Gary Nzingo la mina mon jeune frère pe na dans na ndenge famille na ndenge famille pe na jeune frère wana ndiko na ngai na PC biso benga na baya yati na PC ya diembo te sikaza yoyebi beto na beto ba moine donc ça que to bango affronter ba groupe anati ba jeune frère ba na ba groupe on peut ibiki na wana ministre on a guéri et ça ka ki manga moke mot na motus garder bandi na za na position na au moins to beta musique on te beta biso ya moko monde musique eza monde mo eza très mystique o bino bo kanti eza bunga za ngo bongotie bato miso bana TV pesi bino ba parents ya danger mais so la ni mode de vie na mo na ngo bongotie ya moins que tu envira te parce que tu comprends j'ai ya monde ni ezaleli na bi que tu ba massa na ba orchestre tout na ba massa msuno ba lela rapé massa mzo beta ko demo mazangi pe catch mo orchestre lombe voyage na ngo eleleli ya mutu mususu eza le rôle ko bonga ya mutu mususu rese muso eleleli eza ne mona eleleli nyo siko ba biso siko to OK ba groupe ante parce que non parce que msu ndeko dunga na vu de mieke non parce que ba mona ka apparence wana ba ba mona ka komo yango mso ba geno nyama mo ba makasi da kufa comme ya nyama tuna lo mona kambo ndenga génération kaka ya bino kaka ndenga génération na bino hein nakena musika te ngana dio kana kombo yesko ta yesko onima upa soki na ndenga level boye baleki yote na to polémique te mais to réfléchir kaka
natangeli na maison mère natangi mutu moko natangeli Nicodème na BCBG natangeli Nono Fuji sona longo wana na Yesus wapi tena zaka na mibale wana pana kitamba ko mususu na nenga vitesse sage pour ba génération na bino yango wana na nenga vitesse sage otambola okotaka ata yo moko kam déjà na vie ne doit biso tokoza ndenge moko te parce que tobota mana jour moko te to ata imote doit péter moko te. C'est ça déjà qui fait déjà la différence entre nous trois là. Bandeko na nga wana déjà nde baza wana bayibi ke wana ta bamoni bayibi ke dinara dernièrement na otoza na Nono Fuji zerine na Fiat c'est pas Serge Kayembi tant to vida Fiat nga na telema na mona été mais ya na sima na nga akanga ngai azoyemba vocal na ngai cela veut dire ayebi ki dinara bandeko na ngai mutu mutu aza na niveau na tolo ba ministre tolo ba président niveau par niveau mais biso to so moi mutu muso ba ministre mais si balitaire le mo ba na aza na pédicure koleka ye mais eza apparence te ba binyo tu ezongele za woloti kufa pour Nicolo Dinara na ole lango pour continuer ko kufa ozo kufa bien sérieusement là ya je kipa zo talo c'est puis là ya bien non kufa pour Nicolo ko ba non mais oui to wa pour Nicolo parce que to ba soldat solo biso ba soldat mo ya ba envier te to envier raté to bo peut précipiter na vie to linto zela moment na biso oye kokoka to sala makambo tonga na noyeba ba moleki nzela ba tebele ba yemeno ba disque te ba bana mayebele ba yemba ki pété et là on a tant talent et pour la rencontrer comme on est en vie il y a toujours de l'espoir. Donc moi je crois que na ko se décourager te comme ba massa mo ba se démirer na ndenge moko bo automatiquement ça moi payer par les moko ngai comme souci de comment dirais-je souci mo ya éternité pour na vie na non M soit payer montant na yo payer M soit après 10 ans na payer 5 palais 10 palais mais yo za na palais moko donc ça m'a remboitant. Merci. Yo et pas remarqué non ça déjà combien d'années toi mais un peu costumé. Na sali na rocha ba 12 ans. Na 12 ans, au tchè combien de chants, au sali combien de solo vocaux? Na 12 ans on a 4 solo vocaux parce que sozo mo leginzela na mo leginzela soko zongi au mona na 3 solo vocaux. So pour l'instant on a 4 parce que musuna bimité na artère principale. Na ba oye bima, nezolo ba ba na 12 ans on a artistiquement parlant, œuvre ni nous revend na bobi o ezangai. Ah déjà notre imba déjà nzimo asili kotiti na musuna kado mbombo na 12 ans tongo ya lelo tongo makambo ebele jomo dangwa yete fifi FL kinwani lelo jo anniversaire permettez nga na mona yoi soki ozongi te mijonga na ko so yoki ka kwa makabila dinara na faliko oyo ka via bila toujours parce que on a beta ba prince oko beta diplôme mais ba on est kangate oza ba chef d'œuvre papa nga les rentami tu que dembelo ko wana 12 ans mais na sali 4 loko ya bien 12 ans vraiment doit après ça rango na rabanga nzambe 12 ans papa t'es 12 ans on a 12 ans erozo qui essaye mais yo za na des solo foko de so za na mona âge na ero na seo mais papa ça ra des solo foko le problème c'est quoi avec quelle intention non le problème c'est quoi comme on est c'est pour ça on est en vie à toujours de l'espoir moi je suis un artiste et cela veut dire que na compose na konga na komana onzem na chansonnier cela veut dire na komanze mon sali mélodie wa komate ba jojo lina ba bazawa na ba trésor tambo mpasa ya trésor bazawa na ba ça musique ya Congo ba bazo galelo quel est domaine mususu non c'est pour ça que je te dis que nga na komanze mo donc comme on na sala nzembo naza artiste donc carrière na nga iza mulai na kufite naza en vite ça veut dire que na kosala makambu ya ebele est-ce que bino oyeba veo aze quoi veo aze ka remarquer quand ba na ba nchiki ba tumsolo beta musique mais tant waze quoi ye akangi makambu ne tant karama pa ye asema yo est-ce que bino oyeba karama pa makambu be makambu musique acha ba podium beta biria eza makambu atan bat na tana bango ndeto zo na kata bible to maka prophète na prophète ayaki na tana et puis ayaki na mission na ye biso to ko na mission moko te toko na mission moko te bolinga te ba mbumo nyonso ebota mbumo to etela na nzela moko po bokozanga mbumo rolia lobi 12 ans eza problème ite bokozanga mbumo rolia lobi soki biso stopesi au de meilleur de nous to ngo lelo to pesi binongo lobi bokozanga bato bo consommer tika bandeko ba pesa bino lobi ba pesa bino bo consommer bango lobi tango biso to ya to pesa bino ba 20 ba pesa rati ba jibe mpena ba pesa bino te bo sepela te ba rambote lelo ba reve lelo zo mona ke ba JDT ba ye ba na mai musu ba ye ba zo pesa bino musique bo se retrouver bo comprendre que musique comme ina moins vitesse mon boy tous à la précité tout na vitesse on a dinara na vitesse au lobby on a na sepel na terme lobby on a vitesse na vitesse on se ko to tali ndenge jango comme lelo jeunesse bazo frapper na zo informer ka ba ni diaspora ba o boza libanda mboka
na ba fin de l'année tout le monde est niveau ba jeune ba bête ya et dans la ronde c'est pas parce que R Kelly Azali Ndeli Liwan il fallait pas bima non Chris Brown peut faire la bima wow si ba jeune ba bête ba ya ba na terre ça veut dire que ba ya ba jeune ba bête donc bisa beta on toya ba bazaka na terre mais to beta pikaka po ba nzemo net ba les larmes de mon cœur eza ba supplication d'amour un jour royaka ba nzemo ba ya boka baya ya boga na Londres masana ngaza ba yaniki mortel Cepelas malonga bana kata ba Londres wana ba maboke malbonège le planificateur à tout seigneur à tout honneur ba venanga bienvenue bianco na lima baza ba ya Dorothée mafuta na Bordeaux ba mettre au gauche ngaza na batu ba Francis Vemba silence mais batu mon un autant déjà na sentir que poto penza ozana ba oya yo mais ba oya pe ba rocho pe fois na ninga ko sala pena ozo pena texte moko ya bien osala ta mon single moko ya bien na ninga so la pena je kaza rane déjà ouvert au beti pe kaza pe ka kufa pour Nicole pe ka mais c'est le moment où c'est le ring à papa Moussali un ex-pay ça la paye bon d'après il n'aura 12 ans avant les cas 12 ans cause après ça au bala te pour voisin na bali yo ki bala manke bo bala ndoki kebo bala ndoki au moins bala mai bele balungwe ba sabe ba makampe le pe bele pe et simbi peke et simbi te parce que nani wana lo ngake beti nani mama c'est ba za petit tanga moko ha na ko tanga na ba komo na bango te mais ba za ebele ki ebele ba bom na bango simbi te bele ana kata kintoza zela obandi zela na bongami zela na bongami okomi penza okomi bina place yango bande ko balande dinara alobi bande ko mususu ya génération tona mikolo bon alobi na mikolo na génération bazobeta ezo simbate ngana zo songa eka po yazo boya na ngana zo dina deka na bakombo yelo ba soki ya yesimba kito ya yesimba kiti na bande oh non kuna tangi temba na moko bien berger yeso tanga bakombo yo soki ngaka ngana osite pete ko album ne simito esimbite ngana ebisora ke bele ba album na bango esimbite on a lobby te la ndaki pressé ko lunga ko to tika ngo vague te to éclairci bande ko ba otala biso tika bato ezanini na boko kimile bato musaya ba masa msuto sola na bango bien mais basali ba album tiko tanga ma ke dinara asali miso atani comme album na esimbite akompa msu na deuxième boko ya aussi te nga tanga na nga te yo tika nga na assumer kombo yo lo baka esimbite yo mto bandili solo ke ba master mususu basali ba plan esimbite nga na sungo na place wana na bandenga ba génération notre frère Jos Diena a chaque de moi œuvre on est na moi temps est-ce que vous aurez temps yoka moi œuvre Jos Diena na yoka bablo na na c'est un bon chanteur ya ko chanter hein te simbaka ayima banzemo bien na sepena na taka na kanga banzemo ne mususu somo ya ebale eleki ya cimetière masengo ngai nakomi kobanga tango najalaki mwana moke mama akabolaki mosuni ndambo ndambo po ye ekoka kasi alobaki tosala boye te na bolimo soki tokoli mama aloba ye ayimaka bien c'est un bon chanteur. Oreille je suis Yamanda chante si nayoki yango accroché toi accroché tenzemba via beti banzemo na bien abeti banzemo na bien bato pe misu base ouvert yo zolo bango ki ndezala ouvert nga tuninga montona te via beti banzemo bien via na Amanda chante beti banzemo bien accroché toi tozo kresi ba bazal album musu banzemo osima na ya te osima wa na ba musu na kabla via banzemo mais via na Amanda chante beti banzemo na simbi non na banzemo na musu zo be yo simbi non c'est bon obeti go ya Jos parce que obina oyoka kibo ya manda ta monda muka oyo kina ba oyo simbi poso simbi faut tika na mutu c'est on na olinga pa vela ngamanda asali clip na mwana okay classe boy nzemo ngiki minga ere to progresser ba c'est pe fit na pe gitabu ere nzemo ya bien na poussa ni sous yoka ki BM héritier si héritier c'est un frère c'est un ami ça va yoka ki BM non yoka ki fait ya BM si BM kanga ke beta si côté na niveau ya ça BM kanga pinze momo suna c'est plus yemina chanteuse ni wana abetifo voilà betifo chego sana tsalingne te o galilanga non ka kiango c'est bonze mo ba mbina na pongo pontia grand frère na ba mine nzi momo ya Jomo Abraza ba yimbi kitoko non ka kiango c'est bon to poussa ni sous to tiki hérité ozoka robinyo munde na yena yoki chana no boit chana no boit na ok c'est bon chana ozoka niveau à chicote bon chana no boit bon abeti si na ba fête si na bloc place ba seben ba robeta
Yozo qui a le département c'est bien. Aza penenze moni mo na tout en qui minga kamikaze je crois. Kamikaze et tout en kamikaze ça penza. Bon, on est dans ouais, quelque chose comme ça. Ah, bon. Tu peux s'en autant. Moi je ngana département na bino. Tu as besoin na ngani maso batara kunde ba sa masolo. Il y en a bilo on est na yo qui ne makasa on va to beton tina ba fête. Tu ba bilo réseau crochet. Ba beton tina ba fête bilo on est na ça va. Jeune frère na ça va. Na générique. Le but sentir nous en abino. Sentir nous en abino. Maestro. Maestro na champion na bango. Vous êtes champion maestro zo beta kangi na Congo beta kangi na Afrique maestro zo sali groupe à voyager na groupe maestro tambuli na orchestre azo de disque do zo ba champion maestro mala mi zo champion na bango ye. Na nini na 12 ans sali deux interventions. C'est un problème ité mais fani sabiso ce qu'on comprend connaissance musicale à moko na moko. Maestro beti na Congo abeti na mikolo sentir non na bino yo zo boya. Ndeko na ngana jeune frère na ngana sara musique na bien. Asara boulot na bien mais niveau rengo tcheso nini non so fan si so tondo ye mbo comprendre que musobe ba tabiso be musoba leli babino musoba leli pe babino comment okolo baboye musoba leli yana bisote asala musala na ye bien yo ce que rengo tchene tika ke on dirait que ba l'équipe biso tisa ba niveau ba koyemba okoleka ngana succès otopo est que ezana ngongane koko sa musala non mais bité que o lekinga na connaissance ya musique la vitesse speed level nezo succès si lara succès tigre et si là mais arnem de tigre le va ba yilo ba succès à sauter mais on sentit que va faire bêta zina mwana ya mama anga yo etika ba chef d'œuvre tilelo libala tunantango etika bloko tilelo succès si la rebe ba ça ba succès ba si là parce que bêta musique ma musique na mon petit raté que bon ça la succès ne sili musique no pe sili musique no pe si parce que maman tu es souki wana parce que ça qui musique à succès mais ça qui ba œuvre té ya papa chira ba papa koloba boete pour ça ba chemo pepe ah tabana mike ba oyemba mo pepe quand ya madote ba mike ba oyemba mo pepe le problème dia na ebisoté musique on a musique ba temps mais tous on a ba cheta bita ba ebita mais lelo yango na autre temps autre mère ya na boité totalement mingi na ba si il n'aura 12 ans d'intervention mingi té alors que on a voix tous en makambo chaque chose a son temps ngana kangaki 2014 babimisa banzemo 2014 meilleure chanson Silikoti meilleur solo vocaux ezalaki ya Dinara baobo yango te bayebi yango nana oloba Dinara nanda kuta mama féliciter par rapport solo vocaux ni sangsa Kester et sangsa Meneya et sangsa Roi Marquis ngana wagumolo o John Poina ha ngaso na bakula sko na tala sko Roi Marquis la ki John Poina sko na ti Roi Marquis o comprend que na roya non na uta kutima modogo maloba ya nzambe ya solo ete abiso bolingo lobi moto azangi bolingo akomona nzambe te mememe na yembaka batutu nga ko changer couleur na lati na kena yo na yati artiste be na kena ye to pour ça Dinara ici c'est pareil ya c'est le sinaro nze bon wa bete na affaire ouais bete nze mon affaire ouais c'est bon abeti album bien mais moi fait ça c'est le scram père ya ba mapasa ana Paris na pesi moto wa pesu mutnanga wala mutnanga oyaki Manix ya faire si na ngana yoka banzemo ebimaka parce que pousser nga sona travailler na tuno bongo parce que ya obiga belé bakati banza disco nga atangelo déjà ba artiste belé to zana bango onemi bango nyonso c'est que mutu bango to ba kocha Manix affaire na yoka ki yango minute moko na souffrance a bolingo eleki 90 minutes bapesa na football ata babakisi 30 minutes ka prolongation ya pamba Manix Chipuki mongongo na nga ebimisi so ya kakeka miso na ngai enukisi mvula mingi moteme nindaki na baevaporation ya basusi no shokeleki nga makasi je disais 25 kobetela nga epa na yo lelo nakomona na parcelle familiale bakomoseka ngai tala pasi opesi ngai kokamwai naokaki emoni na yembiango merci Dinara obi kena ndenge ke ozo interpréter bo batumsu bo sepela bi ni garçon obanda kala wana banda kala likamba 12 na vana kana 12 ans ngana vana ngana s'accrocher kana 12 ans wana ce qui peut évoluer peut-être na bagroupe mususu mais mususu tremplin ngeza makasi par rapport à lelo on irait bino bozo tindika Roi Marquis asa mutuka
botindika ye yazo nyata voyage pour alongwa mais bino moko ya démarrer on irait ya kokende bino botika sur place apparemment c'est wa marquis da démarrer déjà ti wa marquis mu da otindika de wa marquis da démarrer déjà kenda mara mutu déjà c'est bon biso ya so ba da otindika te cela veut dire quoi biso so ko lunga mena lunga kala parce que na pour ça lunga te ba sollicitation et il y a des gauches et à bino na ba mani ba tu ba tanta ba ya na ba ndenge tout ke ya ko kesa na so to pesa beto pesa boy to boya ko tayi to linga to sala musala ndenge zo kende to boy to sala musala moko boy ya mbango po kingandi boya salaki ngana lunga pa JDT na ko na okesa kwa ngana likaya na kotika boy na kotika le to mo mode polémique mo ba pesa suspension okesa na bango po ba tuniko ganani na okesa na wumeli abina ganika ko bota na kombo et luke les problèmes ozongi na maramba lobeso mo le maramba ngana boya ki na ngame yo ye to ko ba prenga na zonga bula ke ba okesa ngona ke maramba ba danger suki ba ndenge neza yana ebisio batu misu batune bango abike no ngana ganika ko bota na kombo ko ba problème batu misu ba na mapango metant ba lunga ba okesa ngo ba za batumika ba ngona mapango te musique ya monde ya influence parce que biso to bomis ko ba trafic d'influence wana to tika art et vivre c'est ça to tika art et vivre to tika art et vivre kana le wana lo to tika yango zo kufa pona école to tika mukili peta mola ndenge nzamba lingi to précipiter makamuti non ngana grand garçon ngaba ko manipuler ngati ngaba ko manipuler ngati ngana saka makamu na volonté na ngamo na propre volonté na ngamo tinga mo dinara salabu na sali yango ndengo zo kanga mutema ozo bunda malgré 12 ans ozano rana moi deux solo foko kaka yango zo ronzo kanga mutema parce que nazo apprendre musique o ya bien musique franco betara musique tabula ya betara yango remarqué nango ezolo combien d'années ce no beti da 12 ans ba ça sur moi combien moi wuti ça ra 20 ans na boseka lobi na ngaza mama nzambe lobi na ngaza mama nzambe donc yem dayebi lobi na biso moi je ne peux pas être pressé pour qu'il n'a gagné le routier donc na ngaka après na après ndena bina après na banze musa na danger donc on a un petit côté matériel hein, parce que on est là ça fait partie de ta vie privée mais yo mo d'abord artistiquement il y a beaucoup dans la studio pour travailler au chemo solo vocal et quand on a Silicoti et apporter les nini en retour déjà jusque là bon Silicoti les marqués déjà apporter là déjà belé mais moi déjà Silicoti déjà apporter là déjà belé et puis ça nga bien le lo MC lo bit to beta so ndule te menga na ofuta palen koma kanze mo nom de ça makamuti ngazo ala nga mandet na bimika na moyi be MC ka programme de benga on a hébergé nga nga palen na faina ngai kopeka ki Roma ki kaka parler belé otali likolo fait ni mo na foti parler donc cela veut dire Sili côté fond la makam nazana baya ya boga nazana maboke malibone ja kolinga te jamais na lela on os limame prix Nobel de la SAP ba vena bana Paris ba kolinga te na lela ba nisi makit bana ba Paris wana ba kolinga te na lela Jojo de Panama mona mwasi mo ya danger belle fille belle femme ana kata Paris ba Charlene mamba bana kata ba Paris ngana na ba kolinga te ke dinara lela vena nga Blaise Mavuzi na Luanda kolinga te ke na lela donc Sili Koti déjà en moment ils font la makamu donc moi des marques acteurs principal les oya batu ba oyoka au espérera que un jour peut na kata y pas remarquer ko chapenzembo mais quand plus au moins peut on irait non banzembo déjà remarqué déjà pesa biso nzembo biso acteur principal to côté na problème ya producteur moni tous à moi producteur par rapport à condition artiste à zone na disque zalela moni to sibisaka conséquence moko na disque précédente na biso ya kibongo molekinzela à propos ya producteur et cause biso bato rebelle fanatique yebaki yango te kiza kwa marqué j'ai d'état là la j'ai d'état ça rapongita autant mino bola la yaza ola muka alors ça banzi mo buleni ni musique Congo fo kende place mino bo comprendre raté tant bino sko bola muki yesko sesko tant ça la makambo repo paiement asa makambo sus to sibisaki makambo ya molekinzela alors balobi mutazo maye l'état en côté ni kamoro boy conséquence on est ko jaki biso et celle qui est acteur principal to tcha moi ba rigueur pour ne pas que to revenir na ba erreur passé na biso il y a un mon acteur principal producteur de ça qui vraiment ça pas vraiment marché sache quand même on ira assumer qui peut nazaki à la hauteur ya musala par rapport ya ba clause ni qui signé na contrat par rapport n'enga artiste azolingela disque bimi disque ko makati ko ngana Thompson disque agile était bimi non il faut bima na ba norme fait bima na ba norme to ko misa disque na loinga parce que ça œuvre d'esprit banzeme bena molekinzele likaboy batu mingi bayoka yango ti ela nzembo mona lingaka boya nzembo pichumbo mo bato de contrôle le cœur na ngone zaki tongo yango na zonga no koyoka sangwa matanga sanga lovia na koti susi akolinga simetere tikelanga ta mwa mikolo natikela pitu mbombo tasakana na leleli yokokola lopango nga na mona na kate atona succès chimela Cléo Gigilombe Gisèle Zinda Guilema Didila
Pati Mbengani na Londres. Na Bruxelles. Moi, mon soir, ça lui plaisir. On a Hugues Mba, basse comme mon ami du côté de Paris. Et puis en même temps, Jean-Louis Mbanga du côté de l'Angola. Honorable, bien des bonnes choses à toi. Et puis ma cousine préférée, Cathy Suarez, la maman d'Edison. Des plus gros bisous. Et puis Naban Lagnos. Mais Dinara toujours évolué lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Tu as dit que le programme est allé, tout le programme. On a Erma Solo, on a bien Zoko Maboye. Tu vu que le matin, on a bien tout les sous. Tout ça, la critique, comme il se doit. Mais jusqu'à là, on a un mais on a un on s'adresse à Bango à travers le monde, site Nabiso Congo pour moi qui est de Mobimba, où ils sont coordonnés par M. Raf Nguindo depuis les États-Unis. Et puis derrière la caméra, Cédric Bampal Ngalamolo, mais toujours opérationnel. Et puis on coordonne avec Serge Piana. Yo Talaka Rabou Congo pour moi, au Zoyo, solo dans la Banderonayo, et puis ils ont tous des annonces. Vraiment pour un respect, on la chapeau, malgré tout, on a maki. Non, c'est la pour calater dans le tournage, avec clip, et on monte au tigre, on cheveux, boy. On a un pourtant, tu frappes, on a clip, tu frappes, on a bêta, on a bêta qui va se payer. Il y a Basili Kotiwana. Donc, les fanatiques, on a tout partout dans le monde. Vraiment, je vous aime bien. Je vous salue au nom de mon boss encore une première fois encore. Et Zaki Bouz, il a dit que notre principal les Zoya. On a fait du bon boulot. Je crois bien que Bouzala vraiment satisfait. Pas même à 100%, mais à 90%. Tous ces efforts sont satisfaire Bino. La mélodie est bien, la texte est bien. Oui, ça, la Bino bien beau se retrouver. Parce que condamné Zoya, la couleur de la mort et Zoya. Vraiment beau à la prière à accueillir disque on a vraiment bras ouverts disque ne Zoya ça me bien. Boyo ka les sous banze mosu mususu boyo ka suba solo foko mususu. Oh place. Ah. Ezali na kati déjà disque boyo ka déjà que Yavanga mambi yavanga kumakeseo yavanga le marquio ya Dorothée Mafuta ale mankele pa ende daninzila Fabien de Bilto oyo zona nzemu za makamna moni vocal monsieur za suske nalali pene na yo meme aucun geste qui se manifeste maboko na yo ekomi aveugle ezo mona lisusu ngai te simba ngai koto na yo kayanga elengi o devri ngai sentiment ya boga leader Yannick immortel c'est Pelas nazoni mateke bolime salinga boye s'il te plaît mon amour le kananu koto Rio le kananu koto na yo kayanga elengi berger avec les Rio voilà mutnanga it voilà mutnanga artiste avec les Rio mutnanga pe doit soutenir yep artiste vraiment malgré tout les gars ba yibaki maramne ma récupérer maramne mo moi mobala kufara pamba ti akufina mundu kinena maboga vrai soldat. Merci Dinara so otika pe coordonner pour que numéro ne makambo na ba o bazana besoin na yo ba besoin ba so ba précision o iloba mité yo meka ko sunga bango na mon numéro ninga ba ko contacter vraiment ba tu ko contacter Dinara ba contacter ngai na plus 243 89 323 0213 na ndenge ya kini 089 323 0213 obi que tu la PCR Marie Misam bato sa super tomandi de pas faire da inane angayo oyebiti na ngai na linga kaye makamwa salela ngai minele za moyo esikala salaki aliwae abikisi ngayo mikolo na ngai ya kovivre komakinde ya kotangae pongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nana kopesa nga loboko motola oya ye nakanisaki libotola ngai kosunga ngai epesaki nga nde mokongo nasimaki moto na kolela paselekilaki nga nzambe oyo angayo oyebi iti na ngai nalingaka ye Dinara, merci beaucoup. Nika Moloro Salio, Santarabina qui JDT en toi. Au lieu que tu as fait cheveux beau, soigner kaka image beau, au continue peu bon Zambé beau, ça les peut ma solo hein. Mais il en est pas avec ce qu'on a mis, on a vu parmi les grands bandimara Dinara, avant de siliko, tu viens Nimara, on a mon ana danger. Venanga IPP à son âme, son nom appelé avec plaisir na massa na ngaya ya boga leader ya linga trouver kes nzimba avec kes na koyemba desio ya makambo
Désio ya bolingo yeah. Désio ne bandeli ya bolingo mon amour. Kitisa se motema tosala connaissance maloba mangaya nganga yeye kitisa se motema oh ndidi oyeba ngana lingaka yo ndidi oyeba ngana lingaka yo talanga misongo kokosanga te nakoplere mama nakoplere sheri na ngai yo motemara didi olangwisinga sanza ya liboso nalingaki yo didi motema nanga je n'ai pas croire mon yeux didia comme banga oya lelo rêve comme réalité que yo recri que ngai na kobanga esalinga insama na ekata sanga moi ça yo kata di yuma au comité di 10 sur 10 business ko ba universitaire ya Sorbonne malgré au poliga bene mususu ke sembete ngana dio kana ba ko par correspondance to ba vie on a moment que tout ça maramoto salo mais bele ba bam na mo sembete donc désolé pour eux vraiment sauf que la vérité je dis que la vérité rien que la vérité yela on a tunyo nani album akofia betaki awa olobe lote na tunyo bomba fota na bon mais ba ba kende acteur principal les oya pour to frapper na acteur principal ya osamba kuti ati ka ba ne oyo se ka on simbite pona nenga ba ne a on kin ba batanga personnel papa mbatika biso batanga quadra batanga kofi batanga nani we rason batanga jibe banani banini sko yo ezo ba mikolo simbite wana zo tshaba ngone so sac moko na bika ke ba disque belé simbite mais il comprend ba mikolo na bana mike belé simbite ya makambo atan makambo ya makambo atan ya makambo atan tu vois nga déjà na zonga nga wana par curiosité pour esalenga mo mais ba souffrir non ba zana ndenge ba souffrir non Fabien Débile to ditete yo yebi esigoza Simon Gomez Bamba nakata bela yo yebi. Merci Dinara, ngana komi na ngana suka à toutes les personnes qui nous ont suivis avec une attention particulière. Numéro na pseudo ali wana bo contacter biso ba remarque ba message na bino na ba suggestion nyo boza na surtout ba soutien aux allez bienvenue WhatsApp Viber car na même numéro ils allaient afficher biso to na pour na bino on cessera en tout cas on ménager d'aucun effort pour tout satisfaire bino infiniment merci na attention pour protéger une émission beaucoup ma Facebook na biso pezara wana jo matope au côté wana ba émission pe au monaté au côté ba lien za wana to komana ba remarque pe to yamba on penza bien quoi on doit permettre à ce que to améliorer travail et puis to long un petit peu dans la bêtise quoi parce que bah tu bayebi la chronique la presse internaute ça y en a laissé aller mon makasi toujours inventer routé mais tout ça le marambo en autre manière c'est-à-dire to vanter aro ezakati na moto alobeli musala na ye au lieu to kende na ba accrochage to luka finga ki ko na saki non to ki to za un peu logique o dinara lobi azo se met en abiba sali ba biloko na bango esimbité on les a proposé na esimbité yo esimbité ngatanga ka ba kombo ya kera ndenge il fallait kendele biso peut être la gile était pas ça là yé ton ça la pas critique merci beaucoup Dinara merci na bande retour bolandi moi batu yo moi 2-3 batu no poto to kitana biso bina définitivement. Vraiment la pesi ba mote belé pa ya vena maboki malbonnage les planificateurs à tout seigneur à tout honneur bazo tout batikila ngai na tika na les planificateurs via planifier tout déjà pour na petit naï pour mi fama vous chef d'état major na bosanité vena ngai bienvenue bianco na kati ya lema na bodo na bodo bon mettre au gauche na moni bon grand sert na propre ya na ngatika soutenir ngati ya Dorothée Mafuta grand sert na pesi ba mote belé na Londres na moni bongo master na ngaya ya boga leader japonais wata lenzulu câble fils love na peso ba mbote belé na Belgique na bela na moni bongo masa na ngai Pati Mayemba les jeunes producteurs balobi yono simi makam na minute Pati Mayemba balobi mois de février ngoto okota quoi Pati Mayemba mois de février ngoto okota makambo ezala bien jezala kitoko na pesi moti na Francis Vemba silence toujours na kata Belgique na Paris ba tout bolinga nga vraiment na lingi bino trop je vous aime bien au nom du Seigneur bozala bien nzamba batela bino bozala l'artère principal boko sepela makasi boko yoka biloko nanu boyoka ti pour mélodie eza ya de koyemba bo comprendre que ba professeur ba pesi ba cours quoi boko zwa masolo boko yoka vena nga Blaise Mavuzi na Luanda ba mbote bina ba tout atali biso ba gros bisous ba vrai chéri oto bosa mpe boka bino vraiment bolimbisa biso mbote na bino ngona quoi. Merci beaucoup Dinara. Ngana komi na ngana suka bandeko ba komela biso et puis comme d'habitude na les dernières émissions na ngai na Johanna, Marilyn, Matope, Ombre Jaune, wana bébé na ngai que j'aime plus que tout. Bambote na bino tout bolandi. Grand merci et bon continuer qu'on a branché un programme na biso ya
Congo Promo TV5, c'est à mon béton armé. Je vous dis bye, à la prochaine.